bato niveau ba mimona ka bango ba leki bato nyonso na Congo Comment nanzinga na sana ba exploiter na loba pena penza tete ki na danger na boy mutu mo ka classer na place en place bato ba mitaka sita azela mais bato ba mona ke bango ba yaka ke biso to zaba ba seigneur ba nani bino muto sala nyonso Babourna boy babimisi quoi en fait tiens autour kufa bokoki ko atteindre ta c'est la honte pour nous heureusement qui m'a amené sur les canaux lingala ouais Sonia heureusement sukaka a on a brazana monda mbangola si tout nettement en francophonie boy pito pas les au sarana Soni makasi heureusement zo les canaux boy sikoyo pona nini boy soki bapesio makambo ya wilo asala tokomela mai te ofandaka na bateve na biso yo leki bato nyonso faux na Transafrique na liste play nini wana ozalaka te ata na badi nini wana batia kutu botika biloko wana boencourage bato ya mosusu bato mosusu bakosala mpe baorgueil omonaki orgueil ya moto oyo aza amimoni ke ye bakomi atya mwa lolembo bo bawarrior solo yo bawarrior kosangisa bawarrior nyonso te je crois que bavrai warrior moto bako atake mezanga te bawarrior folo baka bien mal intentionné sikoyo olingi te po ani te ngapela lingaka na tuna po binimero eza bakombo moto alingi babenge bongo fo kobenge bongo ndenge yalinga po lero yo okolongola yango ya kolinga te po kombo yalingaka yango wana el mara el people del mondo le numéro 1 sikoyo olinga na boye ni mpe sans faire fali donc nakolamuka mpe bien te jour mosusu natumbi mboka mais soki na ofinga bato balekinga papa fere na fali balekinga yango na oyebisaka bango bawario baofinga nga bawario malintenso boke koyemba na lepade eloko eswaka bakende koyemba na lepade otinga bango bonga bwata bwatake nga na kokoka fali te bato baya te obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divers invitation en bois neti kaka basali ya mona Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boyete vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Congolis solo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne Congo SMO officiel plus télévision. C'est vraiment l'heure de votre émission Cléji Show, Cléji Moto, une émission que je vous donne que du show. On appelle ça Bino Moto, Bino Bozong Selanga, Maï, Poibo Moto, Ngamoro la Pélici, la émission. Un grand merci à toi Berlif, Namete qui est derrière la caméra. Pourquoi pas à Général Manager Clovis, Film Pap, et pourquoi pas mon papa, Maya Moto, Maya Tchou, moi je te salue, Motema Manzouzi, Mantimba plutôt, on appelle ce pena Bambote Belé, Maison Jani Tambou Business, le boss, je te salue, sur un pour sa téléphone, souliers, il y a bien, veste, chemise, il y a bien. La seule maison, une seule adresse, Maison Jani Tambou Business, c'est ça, dans la Moyo numéro 52, dans la commune de Kinshasa, vraiment la PC Bambote Belé. Je ne sais pas si Berlin, vous m'avez déjà prêt à me pas invité rapidement. Bonjour l'artiste. Bonjour. Santé, ça va? Ça va, Nzamba Asunga, Muke. Et tout le monde Nzamba Asunga, rêve, production, contrat. Déjà, on est présent, au moins trois projets déjà à concert. Et puis, il y a Kinshasa, il y a la province, il y a Luanda et tout comme ça. Moi, des concerts en Banza Congo, moi, des concerts signés dans Lukapa. Samedi, dimanche, on a à Brazzaville. Les lobbies, vendredi, les 4. Ouais, tout ça na kermesse à Kassangulu. Déjà, contré belé. Mais il y a une chose, sur la presse d'Ango, les a plus apparition à presse d'Ango, les a trop rares sur la télé, la promotion de la presse d'Ango là. Et ça, la raciste. La promotion, la personne. Non.
plus la promotion de la chanson. Il y a Banzembo. Banzembo, on a la succès. Si on va dire parmi les jeunes, on a la succès, Prince d'Angola fait partie. Mais Prince d'Angola, il y a quoi ça la loi Zanetti. C'est-à-dire Banzembo, on a remis Bundela, ça le succès. Parce que on a bien ça la promotion sans go finga batro sans promotion ça go les canate volo biloba loba. Nzembo peso ezama la mo betaka. Clip Mario na lelie ezarata. Oko betenga na zuwa na na ta clip na ngoto. Mais d'autre part, il y a na batbara pour ça ba mona Prince d'Angola. Bon, na promotion ça dit un orchestre assise, ba musicien ba yemba bien. On plateau te pour te vendre place. Ba musicien ba yemba bien. Mais batu ba na pour ça ba découvrir ba talent wana. Non, c'est fort. Côté naza na courage mingi non c'est fort na meloram. De ces points inspiration et après Stangola. La nature. Parce que au créer bakri na misunanga. Au créer bakri na misunanga une fois nazala zamambo la redévoiler ne traiter mais ça non normal nazala pas Patrick Beckham pour saler le moko wana ozo karaka bi. Kara et bi match pas comment yemba ngo kara. Beckham pena nzembo ngona ebi na salele na tikele market pesa kuna so abimisa ngo ça bien mais le besoin bito to mettre en jour bon chango un jour parce que ça le roman boy ba se là nango dans et ningi ça to kena studio bouger mais habiter ya ça epena ma programme même sous a bombe ngona actualité oblige Prince d'Angola. Qu'est-ce qui se passe entre parce que ba fan ba komelinga et belé au Batalara, Congo et Sengo, parce qu'il y a pas une chaîne populaire sur YouTube. Qu'est-ce qui se passe entre Prince d'Angola et Warrior ou na Fali? Ah, Fali, Fali, on sonde na bando la mo Fali bandaka. Avant même na batwa mona na martyr. Voilà na ba bossa ni ngotu. Ti le love place na fingi Fali za la gate. Bo ba Warrior solo yo Warrior, ko tsank ba Warrior non sauté. Je crois que ba vrai Warrior. Moi tu vas voir attaquer mes angati. Ba Warrior faut le bien mal intentionné. Ouais, ba Warrior. Ouais, mon aginga na autre affaire et pour fallait pas. Ndena zaina martyr wana bonani. Fallait qu'il bango kaka. Ba comment ça la ba biloko ba sala kana ko finga na ba réseaux sociaux, ba live na ngaso na mati ko loba. Tu vas le comme ça nga. Biso mtu na loko te to ba le shake, fallait les premiers. Net na live na nga les 60. Boaka uluka net ni. Ba oya wana ba kote bele poka ba finga nga. Nyoso ka pona uta martyr ka fait. Pona na finga na fallait tenga. Pas d'injure, pas de critique. Et si tu as une critique, il y a art ou bien et puis il y a une critique. C'est bon pour lui et ses fans. Musique au pays, il y a une hypocrite. Il y a pareil na banzemba faire. Mais apparemment on a trop fait depuis yani mukoni. Ndenge ba kizeyo na silo. Ba kizenga bango so na trop faire na lire na ndako na. Ngana faire na to vendre te solo la banana botama. Rien. Banana botama. Mambuto na marque. Banana botama faire na za numéro na télé patre pe na na benganga te boye. Na tikolo ko voine te téléphone ko voine kana martira esinga. Dangola pas aller au prince d'Angola faut monter au son quand on dit que na sala na beta la première fois na kita ba singa ke ba to faire mbalanda nga yemo de prince abiko kite yo foza o beta suspend na beta kana na moi ouais na moi de la peuple parce que là ba monter ba beta première partie sala marambo sala na beta vrai alpha omega ngati na alpha na omega pe concert bato les padres bananinga prince abiko kite. Et puis on a vendu. Et je n'ai jamais été aussi parmi ces invités. Vous avez quitté. On a soutenu artiste. Si les gens ont fait, tu as des solos. On était à Bande Salama, même à 20 Salam. Parce que mon oncle est copain. Qu'est-ce qui fait que le roi Prince d'Angola a pas un pilier, il a fait rigola, pour attaquer Warrior?
La fois passée, tu as reçu des messages comme si. Bango bafingaka bakobetanga bakosala boye mpona kende concert faire avant que concert faire on pe nangana kenda ngote na salela pe fali ba vidéo ya ba concert ne bo soutenir type le non on continue bonne chance na ba warrior non sur le 25 novembre to kutana New Arena avec l'artiste du peuple Fally Ipupa le numéro 1. Le numéro 1, il faut reconnaître que c'est bon, tu sois mi bengi numéro 1, il faut bengi numéro 1. Faire ami benga Jésus de Nias le padre. Si on a bengi le padre. On va sonner benga le roi de la forêt. Donc tu sois aux salles les likambu, aux rendre ba gloire ba hommage, faut saler les likambu benga. Ça surnom oye mora mi benga a mi pesa. Comme manga wana te. Comme manga côté kunate. Il le roi le numéro 1, ngape fona benga numéro 1. Les a combo na. Ouais. Quadra gora songa mbeli, yo bano tuna ngate mbeli, ngo za ya fumbwa, toza ka mbeli balela kana mesa. Voilà ça na le bonne réponse. Voilà, jibe mpia na za Salvatore, l'homme qui a mis l'eau dans coco. Do so ba ko tesa kana mai, jibe muta sala pe ko mabongo. Wata toto ya tembe. Fabrica za ma Yesu. Depuis bomba niance. Siko yo lingite poani. Ngapela ngaka na tuna po bi numéro. Ça va comme mutalingi ba benge bongo. Faut benge bongo ndenge ya linga. Po le yo ko longola ngo ya ko linga te po kombo ya linga ba yangwana. El Mara, el people del mundo. Le numéro 1. Siko yo linga na boy. Comprenez que nous sommes en direct avec Presse d'Angola. Déjà, na yo ki bien ndengo sola. Ngana sola nga boy. Ah sola ki. Et ça fait sans complexe. Ouais. Et atena sango ironie mo boy. Et mon na ke bonité. Ni sans frère faire et n'en côté na poche n'engate ni pe sans frère Fally. Donc na kola mukape bien te jour musona tumbi mboka. Mais sona ofinga batu balekinga papa. Faire na Fally balekinga. Et on a eu ça bango ba ofinga nga ba wa mal intention ba ke koyemba na lepad. Et le soit ka ba ngende koyemba na lepad yo tinga bango. Bonga bota bota kenga na kokoka Fally te. Mam Fally sali na mboko nga ata na genou nanu te. Boti ko luka guerre nanga. Kofinga ye, je n'en finga gaye, le roi beaucoup pousser nga eza avec regret. Mais à force de supporter ben gire ya ba warrior mal intentionné. Je eza na ozongisi. Parce que vous recevoir ben ebele na mama na ngana ni na loba na tsaka ngunda ba voice boyo ka ngona internet. Ti le longa na finga gate. Ya ona loba na moboko libambwa encadrer bambwa na bien. Sinon bando okuta bangwana ba pota. Après on attaqué au mutoboko là-bas. On aime beaucoup. Na yebité. Na micho na supporter non. Chaque jour ba finga ngana ba live na ngana ba nini. Je suis là ba numéro na ngana pesa rapé. Adresse na pesa wanda robeta na moni ba robeta souté c'est trop tard. Kobeta ba beta le souté tu es sur ba rose lope na momo bossa. Pesa adresse na bossa ni yop na tambola après. Oui na tambola de après. Jour on ba za belé. Je mutma ko sama ka we nya ayeye moko. Comprenez que nous sommes Négopole hollandais. Ah? Négopole là na nos akape na bomi mutu na yebwaka. Tuzo ngunda na ngawa. Bona poto bozwanga. Na Rwanda. Pour Rwanda to linga bango tesko ngabe na kekuna. Tako teno ke bwake la ngunda. Na Rwanda. Rwanda. Oboku na bako senga peu appel bas na oyate Kagama Oboya. Ah boya. Ah ok. Nous sommes en direct avec Prince d'Angola. J'ai la francophonie dans la mboka na biso. Tu rêves aussi de ba classer ba mission pour beta. Bah ça c'est ça sur le bic au rêvant côté aux ambitions ba ambition de ça va idée des loro mo besoin de visibilité makasi. Ce qui va checking appel ngo ça bien. Mais bonne chance pour na ba obati. Mais nene par rapport au déroulement nango, par rapport à l'organisation nango, na selon you en tant qu'artiste na beaucoup ta la makama ba jeter so nini. Tu vois comment nene se dérouler parce qu'il y a beaucoup des artistes, artistes zaka nombo ba checker, o ba beta, to o ba beta te yo en tant que musique. Munga na koloba te ko ba musicien, yo en tant que musique parce que en tant que Congolais par rapport à l'organisation, comment tu as vu? Qu'est-ce qui a manqué? Ndenge to papa biloko bongo bana to botama na Congo na salamati. Ouais. Ndenge to na yoka lisolo a combat ya Ali et Foreman.
événement mosusu mibale oyo nga namona Congo ya lumière bena ememi sango ya Congo ya francophonie j'ai pas à critiquer po eloko wana so critiquaka motema mabe po tozela babiloko bongo ata katikati nango tozwa tozwi eloko moko namona déjà bongo na bamboka mosusu minde ebele bongo namo mpe nde ezalaka baponde final ya Ligue des Champions nde tomonaka mpe na Stade de France totala yango kaka olingo critiquer kaka te tondimaka po epesa bato courage ya kosala vraiment chef de l'état nazalaki na kanda ya to ya dollar mais apese nga mwa moke ekiti mwa kanda ekiti en tant que congolais nazalaki na kanda ya dollar bane melankoro ekitaka sude etelemaka lemaleyaka ke dollar ekita me biloko emataki ekitaka te nga nayebi te nazali na kanda wana me mwa francophonie oyo esa neti mwa pema c'est la francophonie sila après on va revenir à nos mots et temps. Ah ok. Artiste, du côté artistique, on a tout dans l'ensemble de la francophonie, du côté artistique. Tout se passe bien. Tout se passe bien. À part que les chrétiens n'ont pas dit ouais, il y a ma belle, nana sala qui boye. Mais pour l'organisation, car on a mon fille moi Madagascar, on a rolé l'anzala. Na moni ba tchele diala damas belé. Ah, les l'anzala ba tchele damas. Mais par rapport à boulevard à 20 mètres. Ouais. Oh, ça va. Na moni lobi ko na zala ni non ko ça mukate o logo tipo lié souci. Hein? Pour tout le zate soin. Si. Biloko bongo ngene tinga banana bota mana Kenya. Namona na ngamuti. Namona ngo libanda. Tomona ngo pe na ba TV. Tomona ngo kana ba TV na komba alina forema ne venema oya munene ngana na yebi etikala na mitwa ba. Après wana ils ont et du côté artistique bah prester en tant que musique en tant que bah prester bien bah te belé au boss là bah bien te dangola bah tu faut pas critiquer na bango ba koza na vie na ngati ouais a vie na yo ils vont dire fallait après ça ba gola ba ndima ndima te ne faire épeler prester ba gola ba warrior ba boy ba warrior Bill le gola zane na kan mutu te moni ba cha communauté voilà ngabe pareil so na kena prester na ngaba to occuper na bango te po biso to za te de ba tu moto te yo ba ocha point ba ocha ba waro da ba linganga te te ba waro ba linganga te ba waro mal intentionné papa ti le loko finga no to finga nga menga na lo ba ka bola mafali ma mfala sali tato za ka normal nga sali ngona nte siko no ba no finga mtale kinga ndenge nini ozo mona nga leta o yuma andi mamutu yende vrai yuma po conscience mutu ba kosa ngo o kosa tout ndena alo ba kalika mo niveau nga pe na niveau fali te oh sika so yo yebza nga dango le lote fali wane lote yo po makambo na yebza na makambo fali le ki makamnanga eza pe bongo na mwasi na bana nga ba yebi yango na mama boti nga yebi ke ya bongo na bandeko na nga bosko na mi kosa ka pona ki danger ki kine po sala ki monzemba bule bini saki so ba mission to ba réfléchir bo to za te na alo ba ka ngamona mi lobele o bango fo ba luba pe bele ba finga affaire le problème anake ba tout ba vendre na fali ba tout est parmi ba proche à fali ils ne sont que là pour insulter ba tout mususu parce que ba zo banga ba ki ngape na mutama kamwa parce que nenge na mona na kina ba affaire c'est que na ko attaquer parce que ba mona pe go ba mona pe que na nga tas ko na lo ba affaire non, il y a un fali qui existe aux photos respectables. Est-ce que tu vas faire la différence? Tu vas faire bien. Tu dois permettre qu'il fallait l'équipe à l'équipe JB, à l'équipe Boy. Les gens comme ça. Mais on accepte ça. Parce que le chef n'a pas de tu acceptes? Ah, bon, ça va être moi 100 francs. Qu'est-ce que tu fais? Bon ngai nena abwe po muta convaincre corrompre nga apia mbongo pona ke ufingele mutu mais yo pe fo finga yo po fingela nga pe la fingela po nga siko nazo ina mapona yo po saka na barankine ba na mutu na roza aimer pa batu tout temps batu musu yo mo beno bi ke te artiste oyo to artiste oyo na ba mission mana simba rankine zate batu bachaka ngo nde bachaka parfois on a beaucoup de cris, il est mort. On est en train de crier. Mais rancune que bonne na vanda bonne, c'est mort hier à zela.
ate na mutu nanga eza fona loba vérité ça c'est la deuxième fois place nga naza place tango lazala c'est-à-dire que naza la place mombo oza le roi mutana machine ya ba cri do balusara boy ba cri zobima mais tant on vanda boy peut-être na TV au moni grand frère na bino moko pour ne pas que na citer comme polémique j'entamisine les simu abi que yena bil nde baba grossiste ba tutu batikali baba détail congolais baba grossiste mais baza ba grossiste congolais ouais c'est le Congo qui gagne toujours au moins on a des grossistes chez nous ça c'est bien tu te dis que on a peine un grossiste par rapport à non ngana mwana paye chaye ngana tambusa na balabala aba grossiste bango batekaka ndeko biso ba détailler au moins bil kintona jantamsine ba grossiste ba congolais biso pe bata détail bata ya toza pe ka ba congolais so eza pona le kuma mboka inchallah mais bo sala bo bata ba record ba Davido ba grossiste ya ba Wizkid ya ba Burna Boy et ça bien bolongo la fertilité ko yaka na télé biso boye bana na ba Wizkid ba bimisiko bino na mfanda bina mta bato niveau ba mimona ka bango ba leki ba nyonso na Congo omon na nzinga na sana nga exploiter na loba pena penza te pe na danger na boye mutu yemo ka classer nga place au classer bato ba mitsa sita azela mais bato ba mona ke bango ba yaka ke biso to zaba ba seigneur banani bino muto sala nyonso Burna Boy babimisi ko Arafat tia oto kufa bokoki ko atteindre ta c'est la honte pour nous heureusement que mamna biso les gana lingala Sonia heureusement sukaka a on a braza na mwanda mbangola si tout net mamba francophonie boy pito pale au sarana Soni makasi heureusement zo les gana boy mutu moka vandi ke grossiste ba ni mater nyonso ba na musique Congo banda mazata katikata Wizkid te mazata katikata Burna Boy te na iro le koka le kibami sikoyo pona nini boye soki bapesi yo makambo awilo asala tokomela mai te vie wana alobaka te me sokoki ata na Iran mwana mobali abaki mundongo na mindele bagrossiste wana bakri na bango tosukaka nango awa ekati mwa fleuve na braza awa ekomoke Gabo ekomoke Limo. Les Congolais, ce n'est pas ça qu'on veut. Maman, on a salaire trop. On a boulé ça un jour. On a organisé maman un concert. On a béni à ta Wizkid. Bambon, c'est comme des ans. On a le star Mora Luanda Nani, c'est quoi tout Pedro? Yakabo, on a Katina Mabraza, Roga. On a invité Kofi Nawera, par exemple. Ah, moi, caché mon obo et la fouine. Concert, on a mon abatabongo. Image okende ya monde ke ofanda na ba TV na biso yo leki bato nyonso faux na Trace Afrique na liste play nini wana ozala kate atana ba di nini wana batia kopi botika biloko wana bo encourager bato d'après ça orgueil inutile ya buso bato musuba ko sape ba orgueil moni orgueil ya mutoyo azamu ami moni ke yepa komi acha mwa lolendo Vantar est ma bête, orgueil est ma bête. Vantar est bien. Mais moi, le lendo à Vantar est bien. Mais orgueil est à la fois. Rosa, moi, Vantar bête, moi, tolo. Ça va, mais oh, y'a pas, boy, ngana l'équipe, tu ça t'arrive aussi au Vandaboé. Yo moromi lo ba ngainde muna sala evunda. Balobela ko partout. Ngamuna kotsa ko mana ni masa Congo, bête mana ba orchestre belé. Na to mona souviens nga wase kona fabrication ba beti nzemba TikTok na rumba na kata générique ndabanda kopo wananga muni oyo bolo balika mo eza valable sans déranger bato le bato to ba beta na kata ba générique ba tsheba rumba ba kriya ba rumba ba sali boy ndabanda ngonga ndeke sera yana sentenga bena na borna mais elobi olonga te pona mikumisa fona finga ka bato non ena lobi ka yangai bango peso baloba ya bango me batia bato te ke bango tu bati qualité bongo yango dérangerait tina moto mususu ndenge tuna nga boye ezaki moto mususu ba meli ba noa mal intentionné ayebe
Moi, une dernière question plutôt pour te chuter. Tu es en arrêt, vous êtes fatigué. Danger. Tu es en temps tu es comme égoïsme, comme appelé qui monte Mamabé. Prince d'Angola. Vous allez être obligé de tout le monde. Mais vu que l'actualité oblige, nous sommes obligés aussi. Maman, musique kaka. Musique kaka. Ok. Il y a battu, bah comme battu. Ouais. Il y a tout le monde il y a eu mon petit on te chuté non. To bandé na yo. Dans le studio. Nous sommes toi na toya. Nga jamais la wala bando solution ba komba battu. Jusque là to so la be vunda ezayo, ba blo ebele ezayo. Presque d'Angola. Question na ngizabo. Population congolaise. Nga non tout en tant que musicien. Ba bandé ko s'attendre na classico moroboy. Oh bah on a classico c'est dimanche. Tout le monde a fait un martyr, il fallait pour parler du peuple. Mais apparemment, il fallait pour passer retirer. Yo attend que musicien. Et ça apparemment, ce que les apparemment non. Apparemment, c'est-à-dire qu'il a se retiré. J'ai pas voulu. Apparemment. Ouais, je confirme qu'il a se retiré. Il ne jouera plus. Yo attend que musicien. Au bandé causé la pour. Se retiré, on a un concert en Côte d'Ivoire, non? Ah ouais, biso ah ouais. Mais ça fait un concert en Côte d'Ivoire les 5. Ouais. Alors, quand on le même jour, les 6 à Kiti, à Maman et son doula, mon tout. À fois paiement. À ça, il m'a bête. Pour les 5 à bête en Côte d'Ivoire. Les 5 en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Mais à celle de la vidéo, elle est 6 qu'il va jouer. Faire pas ça la vidéo, car on a un bande concert. Après, on est là qui non. C'est pareil. Il n'y a pas le baguette aux alpha. À ça, c'est Omega. T'es là, on m'a comme. Omega est comme mon tout sous. Il y a grave temps. Ah, mon tous les 5 à bête, alors encore du fois, il y a un super du peuple. Et au bébé, c'est pas pour finir. Paul va aimer ma vie. On a fatigué. Voilà. Ok. Mais que ces réponses ont dérangé. Ah, je suis désolé. Après, on va s'attendre quand on tombe. T'es même pas. C'était la presse d'Angola. Presse d'Angola, tu prépares quoi? Tout le monde a préparé la générie. Vous savez, en tout cas. Mais il fallait le faire sur Internet. C'est comme ça. Jamais besoin de bino samba. Ah? Bino. Talanga mon colonzo de héroïne na mamnanga. Que mamno to banana ngo. To betu to levunda. Bondi ma comme no mo. Baole sabino quand même. Baole sabino quand même. Toutes les actualités. Ça peut manger. Yo peut même mater no tous à l'actualité wa. On laisse sur Internet. Mais il faut beaucoup de choses qu'on va faire ou bien fallait. Bobo ya sko débat ngwana bobo ya bango me bolia na komona ba. Ba danger tana bango oyo. Monita oyo. Ouais. 21e siècle, il a fallu na faire donc mata donc kita. Pour boya. Mais faut pas quoi accepter que bango balongoli ba défi o rana jibe ba sala mais bango ba na carrière. Yo wana yo mutolo bango. Ouais, ngam na tuni. Nana beti o bet tuni nga question. Que bango ba banane balongoli défi o rana jibe. Muta longoli défi. Ba beti ba tande ba plein. Papa. Kuna ndena lingate ba simba. Nikono koto kewan. Tozo na masolo nanga. Oyo longola mamuwera na jibe basande ni poza mamba wera na jibe za mamba wera na jibe do wera na jibe mususu ba uzalaka te oyo longola mamu tabula na franco basala ndeni ndenge be ba obima ko longola mamu fere na fali basande yo kanti ada Messi ndenga za bona Cristiano balo bango ba beta ta bazuba ballon de rebelle to bosa na Ronaldinho jamais netinga meilleur joueur na ya to zui 20 ballon d'or pour nga na balle après Maradona za Ronaldinho donc il a le nom va faire ba trophée ba platine attention la apa platine ni somaso platinum na baxina aluminium na kati tant ya wera mamwera sala ko classe ngona bato musute po zaki wera poni peto tangite tangelanga 3000 se fallait bimisa bana 6 a ozolo ba sali makam koleka ba wera tangelanga 3000 se faire bimisi ko leka ba misa wera on monte que ça te dobino botala kaka beta ki marti po wera pa beta ka marti botala pe contexte mususu botala pe ba korat botala pe 4 Zénith botala pe concert à Jiba beta bana 1998 ya Zénith ti le beta bana ba bar ils toujours parmi ba meilleurs sons ya ba concert ba muso tangia wa et ça une semaine ba chombo to efasa son mabe
botika kokokisa bato na bato na bato botika mutu kaka époque oyo toza oyo tomata tokita eza makambo fali na feri tosuka wana so ekomi baleki banani wana nde to bando expliquer bato ndenge bango boyoka koexplike okoleka mutu na likamo boye meleko olobaki oleki bato na nyonso yango natangeli na nyonso ngo sikotangelanga 3 misi afali balongwa babeta miziki na mboko tangelanga 3 sous ya feri abanda kotanga siko bana wera na feri pa na kati fali pa na kati bana wera po asala test na maison mère sikolingo kokisa bototika biloko wana misiki tobetelelo ya Android ya TikTok ya kobengaka bato wana publicité eza osali cassette ozoteka chombo ya te bato bauta bamboka baoya martyr wana ifo leka na pamanda chebwa wana ba 97 98 99 2000 bino nde fo borapelaka bana ba 25 ans ba 30 ans baotya makelele na réseaux sociaux na balan 2000 ans bazalaki na ba 7 ans poto na 2023 na ba 2000 ans bana na lelo baswana na ba 30 ans wana yango na ningo disité na bana ba 30 ans te po makambo esama na 2000 ans bawera baosama yaza na 7 ans nana bando ke classe te alelelo nga nete onosa de bafali boye fere boye wana j'ai 30 ans on a 30 ans na calculer moko moins 23 donc moi na 4 allez siko na ba 2000 ans na biso sisa ba chic toyebi déjà vie ngo swana na mutu abongo bino nde fo bozongisa bana na bana tala ezalaki boye makambo ya rien de nouveau sous le soleil nyonso bino bomona ngo sika tabule ya beta une semaine na Olympia lundi mardi de tise mais mutu moko bima pe lelo aleki na tabule botiki pe ka bato bafanda na mutu na bango bongo bino nde fo bozoka charge wana papa mba beta na Chine na Corée kuna na Hong Kong kote ba Hong Bak ba vanda na ba Xing Shang kote ba Hong Bak fie beaucoup la beta kuna na ba stade bo explica ka bato pona kolongola bato na ignorance bino ne fo bosaka bulo po na biso ezo bima mabe ezo bima tolingi to koma ba jaloux bato po expliquer bato vérité naza na studio na niveau na niveau na remix a nzembo coup de foudre ya vient na biso révérend pasteur Gato Bivens oye ba lokola moi osedera ongengi lokola reflet yango na nzembo oyoka naye kotalisa yo on osaka na des têtes mpona odirect bonne chance na bato tu baobeta francophonie bonne chance na bacarrière ya bato nyonso oyo base sentir dérangé na badire na biso toaka bato mais amoi bozaka na bamisien ya bien boye bon bamisien ya bien te bamisien balobaka vérité ya makambo sans complexe aussi donc bawarrior encore une fois de plus moi je ne suis pas votre adversaire je respecte M. Fally Ipupa comme un artiste du pays, comme un grand frère parce qu'il est encore plus âgé que moi. Donc on a beaucoup de sang à protocole, on a parce que n'importe finir la ngana combo na on a la muka bien te biso tout devant na kina, on a pas katanga ngenga. Ah non quoi, je no kena on no kenango. Et c'est regrettable mais je vais le faire, si va continuer. Pour na wenge. Voilà. Bon moi on a bien besoin de Pro Max. Nous chutons déjà vers la fin de notre émission. On promettre ma fan non ligne. On va passer en chance. On va continuer à passer en confiance. Là dans le studio. Numéro de ce bureau 00243 900 490 511. On a pas de point Sangola. Donc Minga le Bizate. Bonne chance là-bas tout. Et merci à président Fati au moins. Comme francophonie, on fait un singa. Merci en tant que Congolais. Voilà. Biloka Boye Zalaka. Bana kala wana papa. Bana 2018 fa opesa biso biloka boye belé. Basta de tongami makambo boye belé manda ko tambalo mbele wupu yobo. C'est ça qu'on veut, développement en Mboka. Boende tolingi. Vraiment merci encore une fois de plus. Na batuto balande biso. OK. Merci ma dédicace. Ah, na générique, va bien. On est arrivé à la fin avec Prince d'Angola. Un grand merci à grand prêtre Mayamoto, tout le monde a peso Bambote Belé. Pourquoi pas à général manager Clovis Fimpa, na peso Bambote Belé. Merci d'avoir été nombreux en train de nous suivre. Je vous dis ciao, ciao. Batubayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au ardoise. Mais
avec divers. Bah, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah, invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison divers. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Bah, l'Ingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!